na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na mafuta na ngai bila. Fumbo na ngai eza na ba légumes oyo na rotia na kati. Aza na tomate nguma Namba niki te yango. Awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine. Mboloko na ngai yango. Mbote mama. Mbote papa. Eza ngai ketia na bibwa na memeli bandeko balandi recette ya sendama. Sendama oyo eza mbisi eutaka Tanzanie. Bachaka yango na mitu te. Mitu nango ezaka mabanga makasi kolia yango te. Yango bariaka nango kaboyi. Eza sous forme ya sardine, eza sous forme ya zambaza, mais ndo moni komo nango sendama evimbaka penza na mai moko okoko sisa yango ata boule moko afufu ata de boule. Nakosangisa recette na ngai ya sendama solo dongo tomate na ngai mobesu ya mbuma ai litungulu pilipili poivron muscade na ndembi na ngai nde biloko na memeli na journal lelo mbala nsima tokomo. Ok, nakomi na moma natia sendama na ngai na mai efanda po evimba. Tia sendama na ngai na mai po evimba. Tokomi na moma huile na nga etangi moto mpona tia biloko na ngai. Akokitisa kotia biloko na nga. Atie poivron, atie ndembi, atie oignon, atie tomate na nga, natie ai, natie mungwa, natie muscade na nga. Biloko na nga tokomatisa yango na moto. Okay. Natie dongo. Natie solo. Dongo. Natiki dongo na nga mobimba oyo na solo na nga moko pona décorer sani na nga po muto ayeba te natiaki dongo na
solo na ngai. Komi natia sendama na ngai na mai. Natia sendama na ngai na moto. Eza akompanye na biloko na ngai eza na kati kuna. Oyo nazobalola tomate biloko na ngai na tiaki ya sendama, nazobalusa yango po esangana ebela malamu. Nazobalusa yango ebela te. Nazozika na pona tia demi kopo ya mai. Nazotia kopo na ngai ya mai esendema ebela etoka. Sendama na ngai bela azipi etoka. Nazotala biloko na ngai ndenge ezotoka yango oyo ezotoka voilà. Azipi nazotala biloko na ngai soki ebeli deja ebeli. Nazokitisa yango. Balandi oyo balandi nga mpona recette ya sendama na solo na dongo na tomate na ngai ya mbuma na oignon na ail na muscade na poivron na huile na ngai na mungwa. Yango oyo biloko na ngai sendama ebele. Yango oyo ebeli sendama na ngai nde nazolakisa bandeko na ngai oyo bamonaki sendama ezalaki mobesu ekomi ya kolambama. Nalambaki na huile, oignon, ndembi, mbuma na ngai ya ail, tomate ya mbuma, solo na dongo na sendama na ngai pembeni na muscade. Merci beaucoup. Tomonani mbala nsima balandi. Et Sagevon vous propose nos poissons du terroir qui grandit les pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, papa la bango na maman la bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût!
Très heureux de vous retrouver très nombreux. Le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne. The